Bonjour, bonjour, mbote, mbote, bandeko na nga na pesi biso mbote, na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso. Na sepeli bandeko na nga komemela biso ba message oyo tata pesi. O nzamba pesi ngai na memela bino bana na epo boyeba makambo nini ezosalama, boyeba makanisi ya nzambe eza nini, boyeba makambo nini etelemi liboso na biso oyo nzamba alingi asala. Donc oyo na ye nango lelo eza ba prophétie nzamba apesi nga, eza l'ainsi dit l'Éternel oyo nzambe apesi mowumbu na ye ndenge asalelaka nga, ndenge na prometaki bino bandeko nazali na ba message mosusu oyo nzambe apesi nga ezali mosusu lisusu nanu napesi te mpo nazozwa temps ya kobondela mpo nango nga napesaka ba prophétie ya nzambe mbala moko te, nasala yango presque pas soso nzambe alobi na nga eza urgent. Donc voilà, tata nzambe azwa lokumu nasepeli mpenza bandeko na nga oyo bazolanda nga nayebi ke boza en bonne santé, tika tata azwa lokumu mpona santé na bino po apesi biso makasi lelo po agarde biso na bomoi, abotoli biso nanu pema te, azwi biso nanu te, azongi nanu te, tozobika nanu na mokili oyo toza na besoin ya makambo oyo po yango nde kobikisa biso. Makambo papa alobi oyo soki tososoli yango oyo nyonso azotinda par moi en tout cas, soki tososoli yango na oyo azotinda pe pa ya basali ne po place nzambe azali eyebanaka, tocomprendre tokomona ke molimo ya nzambe eza wana, tokodiscerne yango nzambe asengi biso discernement, to examine ba prophétie po toyeba soki papa molimo ya papa eza wana. Donc voilà, so tososoli makambo oyo ekosunga biso. Na lobaki mbala oyo eleki mes bien-aimés dans le Seigneur que naza na ba message mosusu etikalaki na lingaki vraiment napesa ngo mbala moko, mais mikolo oyo ba collègue nanga misusu bazaki malade, vraiment nzamba limbisa bandeko pe bolimbisa nasalaki mwa mingi semaine mois oyo mobimba yango bomoni nazalaki vraiment mingi te, yango lelo na profiter ndenge nzamba asalinga grâce oyo naza na ndako lelo nalingi napesa ba message wana mibale. Nzamba asala biso grâce vraiment nayebika kosala biso ngulu, tokozwa ba message mibale oyo apesaki ngai ya mboka na biso, alakisaki nga makambo na kombo ya tata Mboso. Nzamba alakisaki nga makambo oyo ye a permettre soki Mboso abongwani te kokomela ye, nzamba alakisaki nga liwa na nzela na ye. Et puis nzambe apesaki nga message mosusu ya Moïse Mbiye oyo alingaki Moïse Mbiye ayoka na ba adepte ya Moïse Mbiye. Eza deuxième fois nzamba azopesa nga message ya ba adepte, donc bato balandaka oyo Moïse Mbiye akambaka ba ame wana. Eza très important na pesa message oyo na boye po boyoka makambo nzambe azoloba, to sosola nini nzambe alingi koloba yango. Eza très important mes bien-aimés dans le Seigneur, to bondelaka avant message ebanda, avant to recevoir makambo papa lobi, pourquoi poto sosola eloko nini nzamba azoloba, po soki to sosoli te tokorate message mobimba et koki ko affecter ame na biso. Problème ekoki koyela biso ka po to rater message to comprendre ki makambo nzamba lobi te. Donc yango esengi biso to kotaka vraiment na prière, intimité na nzambe par rapport à ba message, puisque ba message o tozo pesa eza ba message moko ya ezo mema biso na makambo moko minene kosalama, fin de temps, fin du monde te, puisque wana eza makambo susu ngana nazolobela makambo nzambe akosala, makambo minene ya malamu te oyo baliwa oyo ebele ekosalama na bomo ya bato. Oui, makambo ebele ya mabe ekosalama bandeko, nakopesa lisu ba message na koloba o nzambe alakisi ngai. Donc mabe eza koya makasi, papa azosenga biso bana na ye oyo tozolanda ba message oyo toza bana na ye, to sosola makambo papa azoloba, tozala distraite tata nzambe mokeli na biso oyo azoyebisa biso tozala nango distraite, eza très important. Donc voilà, nga nazozwa vraiment part na nga nazokumisa nzambe na musalo apesi ngo nga moko nazo profiter nango makasi. Na mokili baloba mutu aliaka esika asalaka, ngai pe nazobika na musalo nzambe apesi nga, nazo recevoir et nazo en profiter. Voilà, nga na libota na nga tozo en profiter. Tata nzambe azwa lokumu.
Merci pour na bino bandeko o toza ensemble bozo sunga bozo soutenir ngai na musalo nzamba pesi toza ensemble na yebi ke nazanga moko ata toza 10 tata nzamba zwa lokumu ata toza 5 tata nzamba zwa lokumu tika kombo na yezwa lokumu pambola bino bandeko bo pambola bino bana na nzambe tata bo pambola ba o bazokangama na nzambe na batan oyo to kangama na ye makasi po o ezoya eza makasi koleka eza pasi makasi koleka vraiment tata apesa biso makasi to koba na kokangama na ye bakosa biso na mutu te voilà tika tata zwa lokumu na ye na ba message na mibale nazopesa ngo tout de suite là tozokota na ba message na pesa ngo bongo na ya kopesa pe na sima maloba papa pesinga tolandaka tina suka po na lobaka ngo molimo ya tate salaka tina suka tito okata message molimo nzambe eza likolo nanga aza kosala soki akoloba akoki koloba directement donc voilà tata zwa lokumu topesi lokumu totiki ngonga ona maboko na ye na kombo na Yesu Kristo akamba biso papa merci zwa lokumu lokumu nyonso ezonga pa eno poza malamu tata merci pona mukolo kitoko pesi biso merci pona grâce osali biso papa obombi biso garder biso na bomo opesi biso makasi osali biso grâce ngolu ozomema biso esika oyo olingi tokoma tika kombo na yezwa lokumu po révéler biso makambo ebombanaki oyo biso toyebaki te yo lobi na maloba na yo na livre à Proverbe un peuple sans révélation est un peuple sans frein yango ngai nakumisi yo po opesi ngai révélation donc nayebi kotia frein na bomoi na ngai nayebi esika kokota na esika kokota te nzela nini nalanda tika kombo na yezwa lokumu tata na kombo na Yesu Kristo batela biso na ngai na bana no bazolanda message oyo na makila na yo et que molimo tata salilanga molimo mosanto azala na ngai pe azala na bana no bazolanda message oyo mpona kopesa biso discernement mpona kososolisa biso et que makila na Yesu mokonzi mobateli ebomba biso na baatake ya ba oyo ya banguna na yo tata banguna ya biso bana no balingi vérité te o balingi vérité bima te o bazobundisa vérité merci papa po nayebi ke bitumba nyonso yo bunda na yo kasango te balonga yo olongaka kaka tika ozwa lokumu po ozolongisa pe ngai mosali na yo ozobomba ngai ozobatela ngai ozopambola ngai po ozopambola bana no zwa lokumu tata na kombo na Yesu Kristo banda na biso na ebandeli tina suka na kombo na Yesu Kristo amen 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 mes bien-aimés dans le Seigneur donc ba message na memi eza mibale ba message nzamba apesaki ngai esesali ba 2 semaines en tout cas 2 semaines passées 2 semaines à 3 semaines même eza ba message différent nzamba apesaki nga ba mikolo différent mais ngai nde na sepeli na tiango ensemble po na temps po lokola so na pesi moko ekoya kosala nga lisusu na mwa ba occupation naza nango ekoki ozwa temps donc na mélange yango ka nzamba asala biso ngolu na minute toza nango j'espère que ekokoka tata nzambe azwa lokumu donc na bandi liboso na message ya mboka na bandi na message ya mboka tata azolakisa nga nalalaki na ndoto nzambe azolakisa ngai directement namoni kaka nde matanga ezalaka nde biso tosalela ba matanga na biso nazomona funérailles nazomona mutu akufi cercueil ya mutu mais na cercueil ya mutu batie elongi ya mutu te me bakomi kombo bakomi mboso na cercueil sikoyo nga nazosapproche mpona mona matanga yango mpo nga ntango nzambe alobi na nga ntango nga natangi mboso na comprendre ke mboso tata mboso oyo ya parlement tata na biso ya parlement ya gouvernement na biso na comprendre Saint-Esprit a faire comprendre nga keza ye qu'il s'agit de lui sikoyo lere nazopusana na moni kombo bakomi mboso na matanga wana na cercueil liboso ya cercueil nga sikoyo nazopusana mpona tala na mona penza pe elongi na ye nde nazoka molimo nzambe koloba na nga matanga oyo ozomona eza ya mboso mais lokola omoni foto ya mboso te ezali ke mboso na kati ya libota na ye
liwa ezali. Donc liwa eza sima ya mboso. Liwa eza sima mboso. Mais bien aimé dans le Seigneur na ebité so bozo sosola. Moi j'ai compris ce que le Seigneur a dit. Donc loko nzamba zo ningo ebisa nga eza boy. Liwa eza na sima ya mboso. Mais ekoki pe kozwa mutu pembeni ya mboso. Donc proche ya mboso. Donc o mutu aza cher po na ye. Donc proche na ye ko yo ozala mwana na ye ko yo ozala na ebité muta libota na ye je ne sais pas qui. Mais liwa ekoti na sima ya mboso. Eloko nini nzamba zo ningo yebisa biso. Na ososolisa biso esika wana. Parce que c'était tout ce que nzambe eloko nyonso nzamba lakisa nga yango wana. Liwa eza na sima ya mboso. Mboso ye moko liwa ezotala ye. Donc il y a un esprit de mort qui est décrété na bomoi ya mboso mais na libota na ye pe mobimba. Bana nzambe na yebisa biso boye. Soki nzamba lakisi yo mutu akufi na libota na yo. Dernièrement encore na lobaki yango. Ekoki kozala mutu nzamba lakisi yo ye moko to pe mutu aza pembeni na ye. Mutu nzambe akitisi kanda na ye na kati ya libota ya mboso. Nzamba kitisi kanda na ye likolo ya libota ya mboso. Pourquoi? Nazo expliquer yango. Pourquoi? Nzambe kitisi kanda na ye na libota ya mboso. Mais liwa wana ekoki kozwa mboso ye moko to ba proche na ye. To bana na ye. Batu nyonso baza tout autour ya mboso. Mais na kati ya libota ya mboso. Il faut dire les choses comme Dieu l'a dit. Donc okoki kolota na ndoto moni papa kufi to mama kufi mais mwana muta kufi. Bazoya ko yebiso ke mwana muta kufi. To na libota no monaki leki na ya kufi mais après moni papa muta kufi. Ce sont des choses comme ça. C'est l'esprit des morts qui est rentré. Donc engola kisake ange ya mort. Ange ya liwa oya tata nzambe ye mo puisque nzambe mutala kisinga pe ayebisinga maloba oyo. Donc eza na kati ya libota na ye. Par rapport ya mabe oyo mboso ye moko azosala. So mboso akozwa message gloire à Dieu. Nzamba kumisa. So ki azwi message et à comprendre à sosoli et loko nzamba azosenga ye a obongwana. A obongwana. Pona nini pona lisolo na ngana molimo ya tata, molimo ya tata. Nzamba azo yebisa ngai ke molimo ya nzambe tata ezo yebisa ngai boye. Puisque molimo ya tata muto nyonso aza na nzambe. Mosali ya nzambe nyonso azala na molimo ya tata nzambe. Et molimo ya tata nzambe enseigne kabiso makambo. Il nous parle. Okoza lo lali tozo méditer bandi ko yebisa yo. Comme chaque message na méditaka. Molimo ya tata zo yebisa ngai boye. Musala ya mboso oyo azosala. Mboso azosala mabe ebele. Nazo loba na papa na biso mboso. Azosala mabe ebele. Comme misusu pe bazosala me ye pa azosala mabe ebele. Il faut pas tozala ba hypocrite. Bazo mema mboka na kozindisa yango. Bazo mema mboka na libulu. Mboso aza liboso ya makambo ebele. Nzamba zo interpeller mboso. Nzamba zo interpeller mboso. A se repentir. Oyebi o nzamba ebisingo molimo atata ebisinga. Soki mboso a se repentir makambo ebele ekobongwana. Nzambe asa établir makambo na ya kosala. Asa yebi nenga kobimisa mboka na biso na mabe na pasi oyo koti nzambe asala kisanga. Nzamba asa loba yango pe na basali nebele. Ba prophétie ebele ya tata nzambe esi yebisa biso ke ye lui-même, lui seul aza mokonzi ya mboka wana ye moko akokumba mboka wana ye moko tolinga te ezali ya solo. Ye moko biso na makasi na biso toko délivrer Congo te. Na pasio bakotisi na Congo. Toko délivrer ngo te. Mais eza nécessaire te ke milimu ebele ba amebele kufa. Nzamba lingaka kufa mutu mabete. Totala ke azoloba na mboso. Totala papa mokeli na nyonso. Nzamba azolobela mboso a se repentira longwa na mabe. Ana makambo ebele mboso ayebi ako changer ngo mboso. Nzamba ko sarate. Azali conseiller moko munene même ya chef de l'état na biso. Mboso. Ana makambo oya sala depuis ayebi makambo depuis na 3 gouvernements même mboso ayebi. Ayebi makambo ebele a wumeli a uti na mabe wana azo continuer ko planter yango e kanda ya nzambe telemi likolo na ye.
Mais bien aimé dans le Seigneur, nga na lobaka likambo nzamba ebisinga. Nzamba zolobela ba politicien na biso. Ba dirigeant ya mboka na biso, nzamba zolobela ba pasteur oyo ba tiki nzambe, ba sali oyo ya lokuta lelo bazo mema bana ya nzambe na libulu na moto bazo sacrifier ba âme. Nzamba zolobela bango, pe nzambe azolobela ba comédien na biso oyo bazo sala le sale boulot. Na lobi yango mingi nga nazoloba po na lingi te na lingi kutu te na posa nango te me nzambe alobi na nga loba po ba oyo zolobela babongwana bayoka nzambe azolobela bato wana nyonso babongwana na ya théâtre mabeze ebele babongwana na basali ya lokuta na bato ya gouvernement babongwana nzambe alobeli mboso na moni penza liwa ya mboso sikoyo na sima ya liwa wana parti mususu ya ndoto wana na sima ya liwa wana namonaki deuil national mais na kati ya deuil national wana ebimisi mobulu na mboka ebimisi mobulu ya kosakana te tanka batie deuil national ya mboso soki pe mutu ya libota ya mboso soki pe mboso ye moko bakongole bana tata nzambe ya Congo batelemaki basalaki manifestation osakana te mobulu ebimaki à partir de là nzamba lobi na ngai à partir ya biloko wana mobulu ekobima nzamba zoloba na ngai ke batu bakokufa na kati ya gouvernement soki bango bakena ngo na ndenge wana bayoki te babandi kotia ba deuil national mobulu ekobima à partir ya wana Congolais a kotomboka pour ça na makila j'ai compris ce que Dieu veut dire et ça na makila ya bana Congo o ezo kende sans tozo kunda bango même pas bazo boaka bango na ba force commune bazo boaka bango na ba mabulu bazo superposer bango ezo sala nzambe pasi ezo lelisa motema nzambe ezo lelisa motema nzambe bana ne o bazo kufa na est partout o bazo kufa bakomi ko kufa na bandundu ebele ya bato bakufi na bandundu na mbanza Congo bana ya nzambo bazo kufa bazo lela bango te bazo sela bango ba deuil national te bazo kanisa même bango te bazo kunda bango bazo bwaka bango lokwa ba mbisi alors nzambe azo lakisanga tala différence eloko ekosalama avec raison bako tia deuil national pona kombo ya mboso et pepe nanga ekotomboka nzamba za na makambo ya permetaka ye moko za na sima ngo tokeba ba congolais ba bazoba te bata gouvernement na zolobela bango na ebite so ba koyoka makambo na zoloba mais j'espère que ba yoka mutu moko ya motema malamu to ba ke nzamba za vivant ba memela bango ba message ba ebisa bango ke ba bongwana po nzamba ko telema sima ya peuple na ye ndenga telema ki sima bana Israël ko telema soka pesi bango makasi basala manifestation David moko ozana na kati wana David moko ozana na kati wana oyo nzamba lobi akopesa ye bokonzi na yebite soki bata gouvernement bazo sosola makambo mais bien aimé dans le Seigneur nga makambo nyonso nazoloba na yebi nzambo azotambusanga aotambola nanga makasi nazotosa ye po namoni nazobanga ye namoni makasi ya tata nzambe namoni ke tata lobi nanga kende loba boye nazongi bo après quelque temps namoni yango esalami elekelinga mba liboso esalanga choc na comprendre que oui nzambe oyo akela biso azolobelanga ya solo ndenga benga inga lobi nanga kende il est en train de faire par moi nazolakisa biso message moko nzambe apesa nga mais bien aimé dans le Seigneur message oyo nzambe apesa ki ngai eza na kati ya chaîne na biso oyo botala malamu yango soki bomoni mwa moke vous allez comprendre de quel message je parle. Et ça message moko on appelle ça qui titre nango na tchaki la guerre des régions. La guerre des régions Congo ezo kabwana. Le drapeau du Congo est kopanzana 1000 morceaux.
mutu oyo aza na bandu na kokoma na kasai te mutu oyo aza na kasai ya kokoma na nini te mutu oyo aza na équateur te napesaki biso bamessage wana nayebisaki biso message oyo tata apesaki nga yango nalamukaka kutu mbangu ayebisi nga napesa yango mbala moko nazwi kaka na s'échange mbangu nazwi foulard nakangi na mutu napesa message oyo vite fait titre nango yango napesi biso la guerre des régions Congo ezokabwana. J'avais dit ce qui se passe lelo na bandundu. Naipseki bino ke mulu bako kende koto bako bundisa ye. Mukongo akoya koto bako yoka na lisusu te. Nzamba la kisenga ke Congo ezokabwana. Et nazo pesa biso en ainsi dit l'Éternel pour na silisa makambo Congo pour na kota message ami balé. Nazo yebisa biso ke mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, bitumba oyo nyoso tozo mona tata lobaki Congo ezokabwana eza biso te muto sala ngo eza biloko moko organisé eza complot contre nous eza biloko mo bazo sala nzamba azotika bango basala pour mokili mona tangu nzamba ko bando frapper bango pour Congo epanzana te pour votre information Congo epanzana te mais nzamba azolakisa biso idée na bango pe atiki yango esalama pour boyeba que c'est Dieu qui a fait parler. Nazo apprendre bino mes bien-aimés dans les Seigneur to sambela makasi. Nzambe kaka continuer à combattre la biso. Po bitumba wana to moni na bandundu. Kala te bitumba wana ezolinge kota na Kinshasa. Eza bitumba eko tia Congolais moto na sima na yes. Ebo excusez nga terme. Eko tia moto na sima kwa telema. Baza na complot wana ya kokota tina Congo na yebisaki bino. Nzamba la kisinga Félix a sa place batu na ville ya Kinshasa. Na yebite so bolanda ba message nanga na lobaka avec beaucoup de sagesse mais nazo ba makambo nzamba zo yebisanga nzamba binanga na trembler besoin mututi sinon il y a ko faire trembler ngai. Alors je dis ce que le Seigneur m'a dit bitumba o eza planifié pour kota ti na kati ya Kinshasa na kati ya capitale eza complot na bango mais eza biloko o bazo sala nzamba zo tala azokela bango mawazo benginda bango à la repentance pour nzamba sala kisanga ndenga sela Congo. Na misu na biso tokomona nzamba ko frapper batu nyonso tu bako bima bako panza na 7 côtés et nzambe ako sele Congo ako kanga Congo ye moko na bana na ye. C'est ce qui va arriver et milimo oyo so tia ba trouble ko zala perdu yango nzamba zo benga basa bana na ye nyonso basali oyo lokuta à la repentance ba dirigeant mboka à la repentance pour kanda ya tata nzambe ekosala soki ba se repentir te. Voilà message nazaki nango pona Congo nazana makambo bela koloba pona Congo mais na cheba message o mususu ya Congo na sima message o mususu nzamba pesinga toko partager yango. C'était l'essentiel pona pesa message ya mboso pour mboso comprendre que l'histoire nzambe zotala e kanda nzambe za likolo na e a se repentir. Na mabe oyo azosala ebele liwe eza likolo na ye ba maladi moko akozwa koyeba place euta te eza frappe ya nzambe nazoloba voyez makambo malade ebimi ka boye donc merci Saint-Esprit mboso abongwana nazoloba comme un prophète de l'Éternel mboso abongwana po akufa neloko moko ezala kanda nzambe muteboma ye eza punition nzambe pona ko bangisa ba oyo baza tout autour na ye ba dirigeant nyonso mboka na biso ba bongwana puisque kanda nzambe za likolo na bango. Merci Seigneur. Alors on a côté message à Moïse Mbiye tata zo la kisanga boye na ndoto avant na pesa message à Moïse Mbiye na ina pesa biso verset moko na makambo yo tata la kisinga surtout pour na Moïse Mbiye na zui livre ya nombre na verset 12 Nombre 12, chapitre 12, na zukaka verset 7. Pona bato ba comprendre makambo nzambe te, nzamba za spirituel, nzamba za molimo saka makambo na molimo makambo za liboma, muta comprendre ngote. Donc nzamba zo lobela biso boye. Tant so muta ba ponyo lobi makambo Moïse Mbiye. Pona nino zo oyaka ko ce n'est pas moi. Eza nzambe mutatindinga pona bana na eba bika. Et puis Moïse Mbiye abika. Bible elobi nanga boye. Nombre 12, 7, n'a vu 7. Mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche.
Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Amen. C'est ce que Dieu fait avec moi. Je comprends, ça me fait mal. Se représente. Quand il veut, il est fait. Il t'amène là où il veut. Soko mi pesi na nzamba ko salela yo makambo yo ko mona makambo ko kamwa. Nzamba lobi yango awo. Abi alobaka na serviteur na ye bouche à bouche. Moi je vous dis na moni nzambe na ba représentation lobi na nga bouche à bouche. Tala makambo nzamba la kisinga pona Moïse mbiye. Nzamba memi ngai na komi esika moko nzamba tindinga na kendo sola na Moïse mbiye. Na ndoto wana na sola na Moïse mbiye. Alobi na nga makambo na molimo nga moko na kangaki na molimo te. Na ndoto kutu na kangai makambo yango te, mais na yokaki na comprendre na ndoto. Ezaki makambo na fungoli misu te na kati ya ndoto nzamba azotinda nga na yebisa Moïse mbiye makambo. Na kangi pe makambo yango tata lobelinga tindinga labi na nga kende pa Moïse mbiye. Na komi kuna pa Moïse mbiye na koti, mais esika ngo Moïse mbiye avandaki ezalaki lokwa bandeko na nga boyebi tango bakangaka motu. Ndenge batalaka ye na ba vitrage so ba film policier belé na mona wana ba film policier belé bakangi mutu bazo sambisa ye bazo yoka ye ba tia ye na salle moko siko bato baza libanda bakoki komone par vitre moko fumé mais ye azo mona bango te ezaki salle moko ya presque ndengwana. Mais bien aimé dans le Seigneur là na koti na kati ya salle yango na moni siko Moïse mbi afandi ndenge na salle moko eza vitré ndengwana mais ngana koki kokota na bandi ko lobela esko makam na moni ye avandi ye moko comme isolé lui-même na bandi ko lobana ye makambo nzamba tindenga bandeko na yebi makambo na makambo na ndoro lobate na bandi ko lobana Moïse mbiye nazo lobana ye makambo ngo nazo lobana ye makambo nzamba tindinga na lobana ye mais bien aimé dans le Seigneur banda na banda yi ko lobana zo remarquer que Moïse mbiye azo yokanga ite na comprendre te na continue ko lobana zo lobana lobi lisusu Moïse mbiye na remarqué que azoyo kanga makambo na zolobati. Azo kanga makambo na zolobati. D'un coup, na komi na kokamwa na lobi na répété na moni Moïse mbiye. Vraiment, il m'écoutait pas. Aseki mutuka na seboye na ebité so azo sani azo kanga te. Mbala moko me bien aimé dans le Seigneur, na moni mwasi moko a koti. Mwasi wana l'air a koti. Juste quand l'air à koti alobaki na neloko te tango akoti kaka mato ya Moïse mbiye fungwani. Moïse mbiye c'est là que a soulevé mutune atali mwasi yango abaluki vers mwasi yango. J'étais étonné atali mwasi yango tango atali mwasi yango sikoyo a s'approcher nde mwasi yango bandi koloba ne soni Moïse mbiye atelemi ayambani na mwasi wana. Nazaki choqué. Mwasi yango azaki mwasi ya mokili na biso te. Mwasi yango aza mwasi moko ngai na bino bandeko tomona ye nanu te. Eloko nini nzamba zoningo lakisanga esika wana nzamba zolakisanga ke ata tolobi na Moïse ndenge nini ata baye kote ya Moïse ndenge nini Moïse akoyoka te. Mais nzamba zolobela Moïse boye. Po mwasi wana aza mwasi oyo Moïse atambolaka na ye. Aza mwasi ya mai oyo Moïse atambolaka na ye. Naloba makambo ka boye. Mbala nanga liboso na mona mwasi wana. C'est la seule femme oyo Moïse aza na ye oyo Moïse ayokaka. Moïse aza na alliance na mwasi wana. Ayokaka kaka mwasi wana. Alors nzamba zolobela nga boye. Omoni mwasi o Moïse mbiye ayokaka ye wana. Mwasi o Moïse mbiye apesa bo moi na ye. Moïse ye moko apesa bo moi na ye na mwasi wana. Ye wana. Alors yebisa Moïse mbiye a se repentir. A kabwana na mwasi wana. A divorcer na mwasi wana ya mai. Sirène na ye o ya mai. A kabwana na ye. Pour mwasi nyonso o ya ko sazarde. Oya ko balana na Moïse mbiye physiquement liwa ezozela ye.
Pe nzamba lobi na nga boy na ndoto. Bolanda nga bien aimé dans le Seigneur. Nzamba lobi na nga boy. Yebisa bango. Na yebisa bango. Na pesi bango 2 ans. Nzamba lobi boy. Soki abali mwasi quoi. Soki abali mwasi physique. Na libala o bakosala. Nzamba pesi bango 2 ans. Liwa ya mwasi wana eza na kati wana. Ou liwa spirituel. Ou eza sécheresse. Donc, pas si kozala na kati ya libala wana. Ou eko senga ke dépasser 2 ans. Soki nzamba permettre. Soki nzamba permettre. Pour maloba na ye kokisama. Puisque dans tout cela, toyebite tangu nini bomo ya Moïse mbiye e okatana. Tangu nini nzamba ko décider azwa molimo na ye. Amen. Na yebite me bien aimé dans le Seigneur, soki to comprendre message. Message on azo pesa ngo pona obenga Moïse mbiye te. Il faut arrêter mes bien-aimés dans le Seigneur kolobaka benga ye salaboy to abana mikete to kola spirituellement nzamba zo lobela na lobi bien ba adepte na donc bato balandaka ba yeba eloko nini Moïse mbi azo sala puisque molimo wana ya sirène ezali kozwa ko soutirer vie na bango ko diminuer ba vie ya batu nyonso Moïse mbi akangaka wa kambaka wana oui bango nyonso baza na kati ya prison wana c'est une prison. Ye moko nan pour commencer Moïse mbiye o nzamba laksinga ye moko nan aza na prison ya mwasi wana. Et ba depte na ye nyonso baza sacrifié par là. Na zongisi biso na Jérémie 14:14 to tanga ngomo bimbati na soka. To kititi na 15e vers na chapitre 15 to tanga ngomo bimba to kamaka nzamba lobi pona bato balandaka ba faux serviteur makambu nini ekoyela bango. Nzamba zo lobela bana na ye babima et Moïse mbi akabwana na mwasi wana a se séparer na sirène wana nzamba zo mona nyonso et soki alinga sala mascarade ya kobala nzamba lobi bakolekisa ta 2 ans te à moins qu'il y ait repentance à moins que Moïse a se repentir a kobala soki a se repentir a ko vivre nzamba kopesa ye bomoyi. Bien sûr, nzamba sa rabongo. À moins que à se repentir. Ce qui repentance ezalité, kufa spirituel nanu ezali wana, nakanda ya nzamba ezali kolo wana. Puisque tango nzamba zo benda biso matoi foto yoka. Tango nzamba zo boya biso na likambo foto tika. Nzamba ya lisu kolobela ba adepte ya Moïse mbiye. Encore une fois, na lobaka ba na pesa message 2 ans ou 3 ans passés. Nzamba la kisa kingai molimo nini zo animé Moïse mbiye. Après ça na oki makambo ebele bele na kumisika nzambe. Mais nzamba zongi lisusu pona koyebisanga lisusu makambo Moïse mbiye. Na koki obligé nzambe tena ba nzambe koloba na ngate po na lobaki na ya yoka kite non. Nazo sa nzamba zo yebisanga ye. Na moni mwasiona na misu na mbala liboso yango na vani na bi yango Moïse alobaki atabo gangi na stade atabo lobi bala na ko bala te. J'ai vu cette femme là et Moïse ayoka bisote ayoka binote azoka bisote loba nzamba sala ngolu andima na motema na ye nanu a se repentir azwa décision afungola motema na ye. C'est là que Moïse va écouter. Sans ça Moïse ayoka mutute na moni yango na lobby donc malobo nzambe tata atindele keza makambo na zo ebise ya repentance akabwana na mwasi wana. C'est ce que j'ai compris après que nzamba zoloba akabwana na mwasi wana akabwana na sirène wana aleki nzambe na nguya te aleki nzambe na mapamboli te. Bible exception na livre Psaume que la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais la bénédiction vient de Dieu, kakana nzambe, ni de l'Occident ni de l'Orient. Ba pambola rate, muta pambola kaka nzambe. Alobi pe sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Voilà le message nzamba pese pona Moïse mbiye pona kokota mingi te po soto sosolika mukie o nzamba laksi soto comprendre ba réaction ya Moïse mbiye to comprendre vie na et to moni danger ya bato yazo kamba. Bible epsi biso boye pona kosukisa mi bien aimé na livre Apocalypse 18 et so epsa biso boye na tangi na kombo na Yesu Christ. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point
de part à ces fléaux, fléaux. Mais bien aimé dans le Seigneur, souligner fléaux. Fléaux, et ça va frapper en Nzambe. Ezali ba pota ya Nzambe o ya kobeta. Nzamba lobi, bobi manakati na bango, po bo participer na ba frappe Nzamba ko frapper bango te. Tangu makambo okwela Moïse mbiye yo za pembeni kozwango. Yo adepte na ye okoma fan na ye, okoma fanatique na ye koleka ya Nzambe okozwango. Tangu Nzamba kokwesa kanda na ye ekokweya na église wana mobimba. Alors Nzamba lingi église wana batu babika ye moko pe Moïse mbiye abika se repentira kabwana na mwasi wana. Po Nzamba zoloba boye Nzamba bimisaka na poasa makasi soka lobia sala penza exposer Moïse boye Moïse akanga ete. Nzamba lingi ya se repentir. Po azomema bana na ye na libungi na kokufa ba ameza sacrifier makasi. Moi je dis que c'est que le Seigneur a dit. Oh nyonso etikali sima. Eza so makambo na ngate so na chekaka stop awe eza etikali makambo tata Nzambe. Nga na ye awa comme un instrument na pesi message na ebisi bino. Donc voilà na sepeli mingi nde na pesi ba message o mibale tata sali biso ngolu tika kombo na ye ya Yesu mokonzi ezwalo. Lokumu abatela biso na mabe o ezo ya topesa bomoi na biso a 100% pa na Yesu Kristo abatela biso po makambu ya mabe ezali koya makasi na kopesa ba message wana tika tata Nzambe azwa lokumu soki Yesu mokonzi azongi te na koya na ba message wana kopesa pona bana na ye bakangwama tika tata Nzambe apambola biso to partager to sunga po message ekoma na mato ya Moïse mbiye na ya mboso. Bye ba makambo Nzamba zo kanisela bango tika kombo tate zwa lokumu. Au revoir.